ya kotuna te ya koloba te bino moko bozomona ambiance eza awa toye awa na Grande Ouest ya jour apaisé champion d'achat donc toye mpona apaiser champion d'achat akobunda na Maputo donc ambiance eza awa eza nde sire oyo ya entraînement tosalaki donc tomona nzela Maputo eza te nayebi te toza awa na champion Kenzo double cabine Zoya, Tozana Junior est là. Donc staff technique est complet. Nous avons 17 Saza Awa, G-Force Mobimbeza, na Sobotali Tasima, Bomo na drapeau, Moto Gachipe, Lelo Azala qui présent. Donc Toza Mobimba Pena, G-Force et Ye. Toye na distraction te. Toye Pena la Nenge, Toye Kozo à bord. Donc na habité champion Kenzo so repé c'est la moitié seconde pour pas comprendre l'autre Toye là. Yolobaka gayate, Yoloba mingi yate. Tout ça qui entraînement, donc j'ai goûté. Maputo na nzela goûté. Likolo bo mona likolo fandi c'est ya osana goûté. Donc nzela yate. Bato ba ka tato msu Maputo abeta baku, ma abeta ate. Mais a chité a abeta mabaku, entraînement est bien fort. Entraînement est pepele kitoko, l'équipe pepele nzela goûté yate. Maputo na nzela mote. Donc Yoloba goûté est trotté, mais Moussala Isa Mingi. Après, tu as la ring. Merci. Pour soutenir d'achat. Si na moni bimisi bambo on a osali banderole na yo. Na moni ocheba komba batu ezandenge nini. Maître ngonga to bana oluka pona mambo baga yango ekoki. Donc to osaba jeter. To yo wande poto soutenir ndeko na biso bunda combat ya senti bande ko na so baza bele ba bunda mais to yependa combat za importer za combat ya senti ya champion d'achat. To ça va jeter to souffrir na tamula pour la préparation ba combat donc les journée to ndo luka journée yango ekoki donc nani résultat nous surtout to ba lobby donc lobby ne doza boye biso ne doza ba champion pour match ya bien côté na biso donc match ya kitoko donc minga oloba za te champion na meka ko kokota mo maloba na mo image ça la moi c'est bon. Maître Golba toza moi besoin commentaire na yo talara mokile ba congolais ba drapeau belé présence na OPA très nécessaire. PC la présence dans quoi. Danger donc tu as les Cambodgiens champion, maître champion. Donc double titre donc des avons Cambodgiens là donc lobby match est KO, un coup KO. Donc lobby match est bien à Canabiso champion. Toi si na yo confiance ça dans Simba. Déjà dans la KO ya si amula ya pamba donc na belo ko na koya. Nyama ya banyama wana, ba belo roti. Donc yo bena yo mobile yo. Donc tu as la confiance tu es donc tu es pas battu donc tu es donc tu es natina donc le soleil a moko donc KO to bimi donc Congo est déjà ya ba ndeko peuple congolais to salia wa to ça et le mo bo ndé moi mère azo abunda lobby bo mo na événement et vous allez bien to soutenir comme il faut donc minga le ba bien donc tout dans la carte idéologie da bien quoi
c'est bien. Toza awa na site na biso ya makasi www.congorevolution. Eza toujours opese la makambo ya sport. Eza kolobela mingi o eza toyeli awa makambo EFC. Mettre la moni présence na yo na ebité. Oye kosala nini awa pote na simano tozomona banderole ya champion d'achat mais ba congolais ba robunde belé présence na yo pese la biso. Ouais, moti atio ba masa bande koto biso to komisa rande kona biso champion d'achat le te pour na supporter na PSG journal lelo a bunde la ceinture na ya light heavyweight eza le contre Maputo le retour lo barake victoire eza mpandi na biso to ya poto supporter mingi aloba pena mingi ezate so bat barolo ba mingi baza biso metlen baza metlen to na simana yeto ko komisa yeto ko supporter passe na biso ngoto za ranaye merci. Yeah, merci beaucoup. Maître Kamekenda batetika la bato auto blende. Awa toye makambu ya EFC. Mais oyo azobunda combat ceinture aza mwana na biso donc yamboka na biso. So na bi yamboka na biso aza judoka de naissance na sport. Donc na moni présence na maître Kama état entraîneur ya académique de Belleville. Na habité soko ko opese la nini na présence no pona IFC lelo. Ya bon mbote ya to ndega mettre sous la lobby donc support na biso to 100% ya support. Donc voilà moi na biso donc to yependa po azo sentir wana. Azo pla sentir wana. Donc to soutenir yependa spirituellement, physiquement, moralement, nyonso tout. Donc to za bien together to ensemble na. Donc ba bonne chance ka ebele. Ya général yo oza mutotikeli charge à judo na Afrique du Sud. Biso to koma ba lourd mais ya ba vétéran. Yo za lourd actif. Yo mto yela biso ba médaille na judo. Ndekono judo kazo bunda combat IFC. IFC za judo te mais basic ne za judo. Rolo banini pona e. Bon, merci na maître d'achat. Ma courage est belle. Là, tu es dans la minute, tu es dans we are coming to toy the track. Donc, mutuka et quoi to zutar to ekende nango. Basic na biso moi judo est belle, mouvement sur mouvement au bouquet le boko. Tant que c'est cette track na to balusango troli. Maître d'achat, bonne chance ya trop. Na bi ke au lobby to comme ça track on a troli to bendango ti to kyotika on a pick and pay. Donc bonne chance ya trop. Ba bonne chance na maître d'achat, champion d'achat. Na biso ba bonne chance wana ezala ndenga ya ebele champion la moni présence na avec joie na ebité okoki ko s'exprimer ndeni na joie na omona po elongo penezo laksa déjà toza na sengo moko boye pese la biso moi mketo comprendre te tara mettre sous le momoni elongi na laksa de sengo elongi na laksa victoire tara champion ba travail nyonso a travailler tension au travail. Il y a un mérité d'abord wana o ezaka finaliser on de lobby pour sentir si nous on a besoin déjà et c'est un lobby de bala tsona luketu banini tra kwa na photo toy yango to asir na biso moko to asir na travail au champion démonter sur lobby mingi o lobezate o tombo mapena o mona y aura da track ya 6 ya 26 pine o mona akozo 8 mouvements boyoka akozo 8 mouvements. Merci. Toza awa na ba judoka. Toza awa na ba judoka. Toza awa na ba judoka, champion Aoussa, maître Aoussa, collègue no judoka azobunda combat ceinture. Na habité so Europe c'est la nini azobunda combat ceinture ya IFC. Yo oyebie na monde judo botokana na e. On comprendre. Yo d'habitude so Europe c'est la totambola à tota. Tolinga dasha poza azo décortiquer judo. A jeune fo azo lakisa ke judo nde yango wana. Oh boy, wa anyama this guy's gonna fight. I'll fight. Tony be not fight, I will fight. There's to sentir mo elonga lo beate. To sepela ba spectacle ezala to mona mo pour ani ba sepela na sepeli. Together. Président Lotoko, la émission Tozana Pake na Emedo na Kingabwa bango base ya kasoki Lotoko ebeli. Ah tout moni président c'est que j'ai ça bien. Président Olobi nini po makambo se koti na kati. Non, Tozana sengo vraiment na fierté ya bana mboka.
ndeni bapesa drapeau lokumu libanda toye to support bango donc to an échec était match ça très bien to pesa mettre un ce courage to zala bango tina suka. Merci beaucoup. Merci. Awa lelo awa ekwe bende ekenda bato tikala bato donc okwe batiki donc awa méchant deux fois Zawe 17 collègue nazo bunda combat sentir wana kutu mutuno oyo toyebite yeyo pesela. Bon, selon tactique, puis séquence, il faut appeler selon un double tir d'échappement avant. On a maître, on a pomba, on a yakuza. Bon, on a ken on peut il y a double cabine avancée. Maître a gagné combat à Kende. Na CP là. Na la type propre, na qui toque, on a télémi bien, na sengo. Et t'as que masalanga bunde, t'as que pombe, t'as que maître. Senti wana so to zuyango, to kei nango e kabona mike muta zuya ya kei na par na e. Na ndenge ya temps normal. Double cabine avancée, pas question de recul. Double tir d'échappement avant. Cabine avancée Zali, Tozawa, Tojali. Maputo after time full time pepper soup correcteur bolokola la KO. 8 mouvements. Na bande lango susu 8 mouvements. Na otanga comme mouvement te pour voir l'action ara. Ozo ba junior la statue de la liberté, team ya Dasha. Team ya Dasha ne toye bote ozo senti, toye ozo jeter. Toye ozo penza senti, merci. Soutenir Yabiso maître Dasha, champion Dasha, le loiseau bunda. Combat à sentir donc voilà le moment là ambiance ça wa bazo sepela po babi de l'équipe europolaté donc voilà ndeka bozo kabazobi c'est équipe polaté équipe europolaté parce que yeso kazo bunda bazaka na confiance na yepo a pesa ba tout sentiment wana. Alors derrière la caméra c'est Carlos Ekamaka nga benga ka maestro pour na bitina. Alors impressionné za nini pour na combat lelo te bagarre lelo to na biso ne sengo po to bi ke to va ceinture pour amasa notre champion abeta bana ba ceinture na heavyweight abeta ye Yannick Bahati ana ceinture to comme tournaye to forfait ko tout Mamputu bitumbezate to gagner bitumbezate to gagner. Alors président côté là champion azobunda le to est pesé à champion impressionné zanine. Mon frère Jires Malele oyebi makambo toluka ki ceinture au banda kala. Ezakutu mamba koloba ebele te tozwa ceinture oyo lobi. Wana kuza show. Wana kutu ya kosamba te. Wana kutu ya kosamba te. Jires Malele so tozwi ceinture lobi te. Na bisaki déjà dash. So tozwi ceinture lobi te to kabo na zongi Congo. Makambo pe abitumba abunda pe soute. Derrière la caméra c'est Carlos Ekamaka maestro. Alors Nyole. Impressionné zanini pour na combat ya ceinture champion au bunda. Papa ceinture tozwaka ngo déjà année passée mistake mo ça na Kataring to perdre ceinture wana muto ya na ceinture tema banga ki abeke champion so ba pesa ke deux combats champion a gagné deux combats pour kutana sous pas azwa sous ceinture na o ya azwa ki ngwana akima déposer ceinture bazui charge wana ba kitela ngo Mamputu half time full time correcteur bon azwa KO to gagner kana KO to bete 8 mouvements to gagner na KO amata akita Maputo pour la ceinture za bisolobi team Dasha ozo ba junior la statue de la liberté mutu parmi ba staff ya Dasha je suis parmi ngam na lo baboye lobby so Dasha poli ngazo Congo. Alors il y a précis ya biso Dasha poli azo Congo Carlos Ekamaka to tambusa caméra to sola mo mukela ba one of the manager of Champion Dasha want to just to know about Champion Dasha. Sorry manager, can you tell us about Champion Dasha? How is the training for this fight tomorrow? The training with this has been very intense. We did a lot of strategy with this fight, specifically around all the different disciplines. We've had a good strategy and all the team players have come together to put this together. But the main thing is Champion's been rocking up every single day for training. He's never missed a training session because he wants to do this for DRC. So are you sure tomorrow Champion Dash are going to win that fight? He's going to put the belt around his waist tomorrow. That's what's going to happen. Can you tell us the word of encouragement for the people who come to support Champion Dash? The word of encouragement. The word of encouragement. If you want to be like Champion and you want to be the champion, follow Champion. He trains every day. He's dedicated. He doesn't complain, and he puts the timing, and that's what counts. Thank you. Thank you for your time. It's a pleasure. Thank you as well.
Delta fans in the house? Maybe? Little bit? Let's go right there. How about Tamela Maputo? We got the truck in the house. Yeah, we got the truck. Little bit. Don Mads. Don Mads fan. Are you done? You done? No more left? No, shit, you straight. No, go ahead. Let's get these fighters on the scale. Time to knuckle up and throw down the official weight for EFC 52. EFC 52, proudly brought to you by Superbets, the ultimate in sports betting, in association with 7 Stars Energy Drinks. Our next bout is in the Mr. Mukulu weighing in at 81.80. Ladies and gentlemen, now let's take a closer look at the 2 men involved. The VRC's champion Dolce has been a menacing force inside the EFC hexagon, ripping through the entire roster with ease. Now getting his second shot at an EFC title, Dolce will stop at nothing until his hand is raised. With an incredible ground defense, very few with better depth than And his opponent is champion Doctor. Weigh in at 91.95. I'm here with champion Dolce. Champion, a lot of support for you. What can we expect from you? I feel happy for my fight. I'm here to give you what you guys will need. I feel strong. You can call me Especial Kukuendo. What you say?
middle of the court, you see the crowd. Champion Dolce, ladies and gentlemen. Milo Camilo, I think that's a Milo big fight for you. What can you expect? Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, now let's take a closer look at the 2 minute ball. Radio now, APM, Central Africa. EFC Worldwide.com for all broadcast details. And EFC 52. Caméra. Ebele Yarolobezate. Donc, tant commis. Premier Congolais où on va sentir na bien na premier round knockout Masananga. Dasha. Moto. Masa yango déjà. Alors, yango va sentir non. Alors champion, public le ko soutenir yo cause un message no ko pesa bango avant combat. Comment la public a boye ba Congolais ba sangani boya maman sentiment. Dans le dans champion d'achat ya sika ya ko na chasser dans ya mabe. Dans lobby ba so ebele ba ko support d'achat. Dans mutako mata dans le roi Sarambala. Champion wa sire public onine, wa sira onine. Te na sire ba victoire. Kamba dans ya faux. Dans pas le que to ba Kamba. Ça que sentir wana eza pona Congo mobimba. Te sentir wana ya Congo. Deni Kamba ya mona ngai. Ah mona ralisu deni Kamba mona yo. Oh tout Congo. Oh tout Congo. Bah ça passe mona yo. Faux. Tata mona izaga ça. Alors champion Nissé, on a champion lobby au combat, il y a ceinture ko le banin. Omoni pena na pona support. Omoni ye azwa ceinture wana. Pona biso ba Congolais tant ya azwa ngo ngana obunda pena zwa ngo so esa bien. Do ya fungwela nga de anzela. Do ndenga azwa ngo boye ngata na obete suma di bana ceinture donc ya fungwela nga de anzela. Ye na azwa ceinture. Ko sa kitoko. Yo merci. Et faux image yo. Panza sango panza image champion d'achat yo ya ko ya sikana chassé et a faux champion d'achat double cabine mona faux yo kada ça dans tikanzoto faux tikanzoto wa tikanzoto je reste malade wa tanché à ma belle lobby et à ma belle champion d'achat lobby héroïne KO xénophobia toi le canada xénophobia ça retour à xénophobia lobby contre les sud-africains toi le canada xénophobia on laisse oyo ko support yo lelo et o mboka o mabele ba ebele lobby ba osepela wana moto ya liba osepela ozo assurer public ni c'est ali ba oli merci champion lobby champion en bête à KO bon on lobby champion yo champion congolais people le bon monde a match bien oh champion pour Panga Zulu yo Zulu ah on va péter le lopa on va péter tout c'est lobby alors tokuta na lobby na stade tokuta na lobby to support ba congolais ba obunda et ça la ra bien ndenge za la Carlos et Kamaka derrière la caméra merci pour notre support.
Image de Carlo. Champion d'Ash, donc lobby. Il y a moi lobby déjà au matin. Ce qu'on vit de Sandé. Total. Metafata. C'est où nous allons Metafata. Naipso ngongo ya lubasusti. Kumba muni ande Lobby kumbela normal. Totindi bambongo na jobu. Totindi ya bambongo ekei. Donc nazo bala kalate ba charge ye robali. Donc mbongo champion d'Acha bombela yibiso. Yango na songo lobby. Yango na reçoit lobby. Bambongo déjà kei ya lobaku tezate. Lobby na ole mbongo ebele. Bando na Congo na bino vérité. Bosenga na bino ngai. Po na liembongo ebele. Na liembongo ebele, bosenga na bino ngai. Ndele ba. Ndele ba. Betaye Toronto. Dasha. Betaye Toronto. Dasha. Kisi. Les messages de Tasuka champion. Les messages de Tasuka. Champion, les messages Asuka. Champion Asuka. Les messages. Qui dit? Champion. Quitte. La base. Ouais, c'est bon. Dasha. Beta et Toro. Thank you. On de kona nyoti. On a le loto sugi ah.